Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Si bandeko nyonso oyo bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W, ezali toujours yabino DSV Diana Sulufutu de Wuppertal. Lelo toye kakabo bomeseno ndenge tomesana po tosolula makambo ya mboka na biso mboka Congo tomeka kopesa ba information. Alors na bandeko nakoyebisa bino information côté problème ya santé ya monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors ce sont toujours des rumeurs. Donc ezali kaka ba rumeurs o ezali ko parcourir oyebi munguna o yazalaka toujours kaka koluka kufa ya moto amekaka toujours kopesa kaka ba fausse information po na likambuana ezala po na likambuana epesa panique na kati na communauté na biso congolaise. Ya solo bandeko biso nyonso tolandaki na kati na bokebi ndenge ba opposant politique pe monsieur Joseph Kabila azalaki na sommet ya États-Unis d'Amérique kuna na Washington. Bolandaki makambo elikanaki kuna Congolais nyonso alandaki yango na bopete nyonso tu mpe bo talaki lisusu na agression oyo ezalaki ya ndeko na biso Jacques Miango. Alors bandeko ngai naza ko interpeller ba opposant politique soit disant ba opposant politique batu nyonso bakendaki na Washington ba opposant tomonaki bango mais naza ko senga na ba faux opposant soit disant ba opposant politique o bazana kati na diaspora bazali belé o bino boyebi bango. En tout cas ba mekanan kozala calme parce que esika oyo makambo ya mboka esalamaka moto azali vrai opposant il faut to mona ekuna mais to moni batu o ba mesana kosala na biso ba vidéo kosala ba interview pa na ba YouTube na ba radio mais to moni bangote na kati ya sommet wana. Est-ce que baza ba opposant ou bien baza ba opportuniste? Bandeko nalinga na beta mwa mokoroto na masolo o ezali kolekana à propos ya sujet ya ndeko na biso Jacques Miango. Ndeko na biso Jacques Miango azalaki agressé par des gardes-corps ya monsieur Joseph Kabila kuna na Washington. Alors bandeko nyonso tu ndenge elekanaki justice américaine efilmaki yango ezwi ba filme wana nyonso tu bazali na procédure ya kolandela gouvernement en place. Pourquoi ba garde-corps moto azali ko se manifester ba agir ndenge wana? Cela veut dire ezali kolakisa que non, au Congo il n'y a pas la démocratie. Soki moto a se manifester moto wana azali toujours faut ko bomae. Voilà moni oyo ba garde-corps ya monsieur Joseph Kabila oyo basali na kati ya Washington et na nzoto ya ndeko na biso Jacques Miango. Alors justice américaine ezali kolandela yango na bopete nyonso tu. Alors nazali koyebisa na site a Parico oyo epesaka toujours ba information ya mabe à propos ya batu ke balingi ba corrompre ndeko wana, or que c'est faux. Alors justice américaine ekolandela ekolandela gouvernement congolaise. Alors il faut ba dédommager ndeko na biso ndenge ba betakie et puis batwana justice américaine ekolandela. Alors ndeko na biso Jean-Jacques Miango esika ozali kolanda biso na 3W radio télévision Lisolo procédure oyo yo okotisi yango na justice américaine ya solo bandeko kende na ngo liboso tous les Congolais bazali ko soutenir yo bazali na sima na yo bako dédommager yo nyonso tu oyo ko senga parce que justice américaine ba filmaki eloko wana. Alors ba murmure soit ba spéculation oyo ezali kolekana ba site ya bandeko na biso balingi kokoma toujours ba bêtise que non balingi ba corrompre yo ba pesa yo mbongo, or que makambo wana tolandeli yango c'est faux
likambo est talami vraiment na kati ya justice américaine ezali kolanela on a bopete nyonso to nazali kosenga na ba congolais pe ba congolaise nyonso to bana ya mboka to tozala liboke et puis ba faux opposant politique oyo bochaka ba makele na poto bo se terre pambate na Washington bomona na kité ba oyo ba mona na ki ba vrai opposant alors Congo na biso liboke moko mpe mwana na mwana azala na papa na ye mwana na mwana azala na mama na ye ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le photo de vous pertal moto toujours na kati ya bato bye bye.